Botemeng na bino bandeko balandi ya Jomak Show au ezali wabino Jomak. Lelo tokolobela muke makambo ya le 23 décembre oyo tobetelaka bino lisolo tolobaki na bino ke le 23 décembre ndenge ndeko ya kote ya 3 égale à R bazali kopanza yango ke le 23 décembre likambo ya munene kosalama likambo moko ekozala makambo ya ndenge na ndenge biso toyaka mpona kosala bino barappel ya mwa makambo oyo na vidéo moko na ko enregistrer yango direct boete donc ba oyo ba ozana chance botala na YouTube bomona lobby peut-être na bapoko na YouTube na kokotsa vidéo wana juste après oyo soki so eza mwa manœuvre na ko changer mwa makambo apona na sala yango direct na enregistrer yango pardon et puis na kotsa yango parce que naza na mwa vidéo mosusu awa falaki na tiela bino bomea kotala ndenge masolo yango ezali. Alors na vérifie même awa soki son na ngai ezaleka bien. Mbala musu ezalaka ozoloba donc so baoyo bozolanda kuna direct soki son ezokana malamu te bosala masigne. Obeta masolo ya le 23 décembre. Ok, son eza. Ok, son ok. All right, this is what's up. Nakanisi na lekai kakawa na betela kibile lisolo ya makambo ya élection ezo salama tolobaki na bino ndenge makambo ya la kaka biso ozalaka tant toloba makambo omoni nzambe apesa mutu na mutu na likabu na ye bamisusu na église na biso ndenge toyebi bamisusu baza na don ya kozwa banzembo bamisusu baza na don ya kolota bandoto bamisusu baza na don ya kosala makambo ebele oyo peut-être mutu mosusu akobuda yango mais eza apesi ye ata likabo moko te. Alors nga nayebi ke makambo mingi nalobaka awa mingi bolandaka na bokebi boyebi ke eyaka makambo ya solo e mbala mingi soki moyo nga nalobi likambo meme nga moko mpe nakompanaka te namonaka ezaka na baconnexion moko boye donc impossible donc eza vraiment donc nga moko nibamosu na kamaka donc soki na bandi likambo na omona kaka eza lokola neti jeu de dame donc eko papa makambo pambala moko esali figure moko boye nayebisaki bino makambo ya omona eloko nini esalamaka peut-être mingi bocomprendre te suka jango jomaka azolinga akende wapi mbala mosusu biso moko kaka bakimbangiste to baoyo bazocroire likambo ya papa Simon Kimbangu tolingaka koyokisa komba papa Simon Kimbangu soni na ndenge nini tokozala biso baafrika tozalaka mingi ndenge wana tozalaka na mingi na baémotion na basentiment na makambo ya ndenge na ndenge papa Simon Kimbangu alobaka makambo ebele oyo mingi mama Mikala bande korepete yango mingi esalama deja mingi ekosalama bapapa misato baloba mpe makambo ebele oyo mingi esalama deja mingi eza kosalama mingi tozomona yango mais toyebi peke
na kati kaka église na biso ba manipulation pe zebele. Romona likambo moko boye papa lobi yango ta mususu na sens mususu ta mususu mutu a comprendre pourquoi papa a lobi likambo wana. Mais romona batu ba ye babandi ko sala ba commentaire sur likambo yango. Allez ba pesi yango figure mususu. Ba pesi yango figure mususu. Tolinga pe ko sala recherche na likambo te. Boyoka ki awa bandeko ya 3 batu bazale kotambusa audio moko ya papa Fumalongo aloba le 23 décembre likambo kozala le 23 décembre bo kamata date oyo bo tia yango na mabenga na bino pamba te likambo kozala. Alors batu bazui yango surtout bandeko ya 3 egala bazui yango ba katika wana oibite peut-être za montage te bite soki za nini ba katika ka sika wana kana maloba na kaka ba tiango na audio ndenge kaka ezala peut-être za ki vidéo ba longole ka mo extrait wana ba tie yango allez ba bandi ko publier na sens ya koloba ke likambo ekozala. Alors likambo yango siko likambo ekozala na sala ki vidéo awa mbala sima wana sala ki video wana boke na YouTube bokomona video wana na lobaki yango le 23 ekozala mokolo normal ekoleka nango ndenge zala kaka la mapata pe kokoya nango te ekoleka nango normal yo yebela jongo neni mususu pa repose yo jomaki yo zoyeba te ke makambo ya Nzambe yo za na misu yo zali kaka moto lokola biso bato moni bato ya oyeba azata la experience makambo ya papa meki asa yebi ndeni makambo se salaba eti mutu moko abenganga azoko atakenga abi yo choma kyo makambo zo koma kana yo fo yebaka azo loba gal oh donc alingi de balokola benga bi choma nga lingi to solo na mukepe na to solo la pena na yebu mkolona ke sa sport mais na bi oyo asenga to solo bodon na bonga misiko ali na yebi peut-être na stoppa ki voiture tu na ko na voiture na stoppé na vandi kana kitaki na bibo to sola siko alande ko pena ayib makam do na bonga mi pena abi parce que moni ngai ne na za boy ngana za bangiste ya 3 égale à 1 yo makambo zo ba pona papa Simo Kimbangu kenga fo yebaka ke papa Simo Kimbangu kenga na ali pena yende le Saint-Esprit papa Simo Kimbangu kenga parce que ils ont des moines. Oh, papa, yo, au communal Kimbangu, c'est depuis quand? On a Kimbangu, c'est depuis 2017, quoi. Oh, tant que le na les mines na baemba mo. Na bi papa, bébé, si ma solo. Na découragé mba, mo na lembi na na tiki na ngai, na lembi na ngai. Oh, yes quoi. Oh, o lembi po na o lembi singai. Ozo donc tango nyonso ngana zo linga minto nto sola na mutu moko boye makambo moka Kimbangu sa 2017 mais yoka nenga zolo ba makambo balobi te ke batu nyonso fo banda mbala moko mais balobi boye mbala mususu soki oyebi likambo te yekola ko kanga munoko yekola ko zwa mbanga kanga yekola esika batu bayebi yekola epa ya batu bayebi batu bayebi misusu basi batiki biso misusu bazo tika biso misusu bazo vivre nanu yekola epa ya batu bayebi yango na mundela la bien mundele avant kota na likambo acha yango soki ndenge nini akosala ba étude nango akosala recherche akosala okini kotuna yango moni tamba ba sala makambo na bango bakena nango tina suka biso te décourageaka po to la toujours na be émotion na ba sentiment na makambo ebele to zala nango to linga roye ko la te ozomona to linga roye ko la te to linga jamais ko ye ko la likambo yo muto koti église sika tant moko fo yeba okanga munoko comme ça yekola makambo et pas ya batu bayebi ça n'a rien à voir na makambo o etali molimo na yo ya soki keo koyo boye tout ça eza na sens kolobaki makambo eza
ke okoko yekola okoki pe ko yekola ngo na bateau même baza na ngambo wana même baza na koto yo histoire ba changer yango te histoire pe ba bongola yango te soko lingo changer histoire suka suka okosuka na yo parce que papa Diange n'a pas lobaki yango ke mentez il en restera toujours quelque chose donc on a vidéo boka na générique Kimbangu 21 vérité kotika la vérité mensonge kotika la mensonge surtout na moya lelo eza difficile pour muto akosa pa leka eza difficile pour muto akosa leka eza difficile donc faut boyeba ko yekola makambo pa ya bato balingi koyebisa bino vérité ozala na 3 ozala na 26 ozala so wat faut boyeba ko yekola makambo bato mingi obozomona na bafaki wana na ba pasteur ba makambo ebele mais ebele baboyi koloba ngo parce que baza na baintérêt ya nzoto boye baboyi koloba ba vérité mingi omona na faki même na nkamba wana na faki batondani wana batambola na pa mfuma longo yo kantika facile maka bokaka ba valer na banka papa Simo Kimbangu kyangani nzambe kaka ba valer pe facilement ba hypocrite ba yebi na makamona kadi ibele lelo yo mingi surtout o ba bengana bokende ko tuna bango ba question batloka ba gorille wana batlokola ba o gorille comment on kata ma bayande na kwesa comment on kata ma bayana matadi batlokola ba o mususu wana soki na noza ki dirigeant na bango wana batu wana nyonso lokola basali bango deja makambo bokende solana bango et puis baza pe ebele lelo na 3 wana kende ko tuna ye akoyebisa yo lingombo yo moete lingombo yo moete po akoloba nyonso te sino te bolobaka to yebisaki bino mais yo mutu sikoyo oye sika oyebi église ndenge la mususu kutu aki azoloba na kenda même pas Afrique azokoloba makama papa Simo Kimbangu kyangani yango be ngala azoyebisa yo eza yeko parce que soko totala kaka tala ndenge azotambola omoni ba sentiment omoni donc likambo nzambe okomemela ngo kaka n'importe comment te na kati kaka ya biso baafricain bacongolais ya ka tolingaka mingi kosala bamanipulation mpona kopusa baagenda na biso moko boye omoni mutu siko mingi mpe omona koloba ne te parce que likambo wana eza kaka na avantage ya papa Simo Kimbangu donc ofani no kaka mpo koloba no eloko te mais oyebi ke esaleli wana eza bien te même makambo esalamaka na 3 na 26 partout soki mutu bazomona bazosala likambo wana badeborde ke lere bapapa bazalaki mais lokola ezosalama na ngambu na etape so atalaka tika na biso tokoloba na biso te parce que soki yo lobi bato bakosoupçonne yo bazalaka oyo boza na bango pembeni wana sikoyo bakotala yo sikoyo ozobude parce que eza mpona papa boye yango yo ozobude sikoyo bakobude yo parce que yo sikoyo lokola ozalaka mutu ya papa Mbenza te soki bozalaka mutu ya papa Zako lokola obude likambo wana donc c'est que yo oza contre papa Zako ale babandi otonga yo mais loko yo telemelaki ezali ke lere bapapa bazalaki toyebi ke lingomba etambolelaka boye te boye esalamelaka boye te moni ekomi ndenge wana partout sikoyo komo esalama ndenge wana yango wana bakomoni resolution est-ce que esalaki bato batambola malamu eske eza mabe mabe te mpona kosala bakritike awa toyangomonela kotambola boye awa ezotambola boye awa ezotambola mabe te mais place nini mabe ekomaki etango bazwi yango bazwi na makambo bapapa batikaki balongoli babwaki pa mosusu le 23 décembre 90 papa Diangenda ngaza muta ba recherche tango ka ba bloko na zobima tina lo bana bazongwa so mun kan zolo ba kam na yebi tina na kati kuna na yebi ngala zana video oyo ke na kotinda ngo pe na ba Facebook na ba WhatsApp partout vidéo peut-être on a eu chance na ko enregistrer émission mobimba na moi introduction kaka po ezala pena mulaite boyoka maloba ya papa Mfumwa Longo une grande partie nango ya mukolo wana ya le 23 décembre 90 papa sala ki référence na bana oyo ba kulaki dimanche ute koleka
Et papa alobaki, je crois, moins, parti wana o na la bino peut-être moins de, ce qu'on a exagéré, moins de 15 minutes. So comme maman nyonso, peut-être moins de 15 minutes, tam sous moins de 10 minutes, ce qui na beau santé, place na ça qui notamment. Et puis papa a répété le 23 décembre. Quand ça, moins de 10 minutes, peut-être 12 minutes à 10 minutes, na moi parti wana kaka a répété date wana ba 4 fois ta 5 fois ou bien 4 fois. Oh na zo yeba sûrement na nota kia 4 fois. Le 23 décembre boy na boy. Makambo toza donc papa donc na ko chango pena mutuna muta yo kango boy étudier mo et puis pe ça mo étude mon amoni depuis papa lobaki ezalaki na 90. Le 23 décembre, depuis 90, tina 2001, le 23 décembre, tombaki dimanche. Bon, on a bien. Depuis papa loba le 23 décembre, voilà. Le 23 décembre, il y aura dimanche. Et je crois bien qu'il te qui na ma tété. Et puis, je crois à ma tête, oui. Et tombaki dimanche le 23 décembre. Je crois bien 8 ans après, le 23 décembre, mon sous oyo qui tomba dimanche, et ça en 2001. Et à part wana, le 23 décembre, mon sous oyo tombé dimanche, et ça kaka oyo. Il y a les lots, hein. Ya, ezali oya lelo. Depuis papa lobango, ti awa boye, bah le 23 décembre est tombé dimanche, ezaka mi balé. Il y a 2001, il y a 2018. Il y a 2001, il y a 2018. Na kati kaka ya maloba papa loba makamoko boye na kati kuna oyo azalaki vraiment ko s'adresser na bakimbangiste et asenga ki pe bakimbangiste likambo. Donc audio wana to video wana bolanda yango penza na bokebi po makambo eza kuna na kati eza penza makambo ezo concerné yo lelo ezo concerné aux à gauche aux à droite eza vraiment très 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 intéressant. Makambo kuto kwa ko chela accent. Omoni batu bazalaka soka linga créer ba uto tindelanga susu vidéo mususu nena ibisa bino biso zaka lokwa moi ba prophète lokwa moi te mais peut-être nanga pe prophète pona ko kuma nanga pe prophète sur la ligne. Ozomona ko nanga pe prophète Jomat. Oui. Donc tanga zo ba makambo na oyeba te nzoka ne inspiration ezoya na bibo ko mona bat ba ko bimisa makambo bona boy ezoya. Ba utetindelanga vidéo moko vidéo wana je crois na mbanzango ba surveillant kaka mama moko bo alobaki ba surveillant bobongama parce que ba surveillant ba kokufa siko na mbanzango nguna ba tindelenga vidéo moko je crois so chance na kotiela bino vidéo ba surveillant bazozwa milimo bazokuganga yo so mona mutazi molimo bon côté fona da moi c'est parce que la mama molimo ona na bino mama solo na eza na vidéo Mutazo. Papa Simon qui manque gangani. Wana siko batu bakangi na sima batu bakangi bo. Batu bakangi koto. Yo. Mama moko siko, mama wana lagi surveillant du tesco, mama moko siko tambola. Azoya siko abi kitse kotibie suke mo na tête kitse bango pene kotibie siko mama longi so peni na ebité siko donc ezu ba surveillant ebele ba siko ko na se ba cha ne to taka na film ba zombie ko on na film Michael Jackson oyo ni na trailer wana donc boye pena nazo exagérer te ndengwa na penza ba triba ba son wana ba zo bimisa asiko bazo kanga bango
mutu moko azalaki na nsima basurveillant bazokanga bango siko kote moko boye surveillant moko namona kwen kuna wana azokanga mama ndumba moko boye akangi na mokongo akangi boye surveillant azoka sentiment na ye akangi mutu sikoyo mwana mwasi yango azolinga alongwa akolongwa te parce que akangi boye yo kanga ye boye sikoyo okangi ye pana otika ye akobuka na mpe eloko te mais yo ozokende kokanga mama bato okangi mwana mwasi ya bato akangi ye boye banda akangaki ye kaka mwana mwasi mosuku atali kota akontinue sikoyo peut-être alembaki na ye déjà tika ye sozoka tika ye ta mosusu alembi na ye sikoyo mosusu afandi abi ndeni bato mosusu baosala ngo nga na osala ngo te afandi ata ye mpe anosote kote asuka video papa Rigen azalaki wana donc so nazwi chance na kotia yango tosala mwa commentaire na kotiela bino yango na YouTube comme ça botala babiloko wana ozomona makambo ndenge wana yango wana nde oyo biso toza kodenonse oyo ezalaki lelo bandeko ya 3 égale à 1 liboso ezalaki papa Joseph Kabila président ya Bilaka 4e président mutakobongisa Congo le 23 décembre likambo munene kozala parce que po bamona eke kuna baponi le 23 décembre mpona mokolo ya baélection ale bango mpe bazwi makambo oyo papa alobaki batie wana yango nazoloba ntango boza koespere na Bilaka me nini ya malamu oyo bakimbangise bazosala lelo oyo ke Bilaka wana bazwa parce que tous les Bilaka ezalaka na bacondition papa Fumalo boyoka na audio wana papa Fumalo ngolere azoloba yango ntango azoloba ke bakosala soki otosi tozala na bolingo tozala na mibeko tozala na misa azoloba yango mais wana okomona moto akotya yango accent ata na so na ko retrouver nango ata na telefone awa oyo yango te oyo yango te en tout cas olimsanga fona luka ko retrouver awa awa eza difficile mpona ko retrouver zenga na chela bino fiske audio wana décembre 1990. Donc, ok oyo wana eza mais
Non, ebima wate. Ah. Naiba atinjoka ba ona ba audio ebele ya wako. Oh, yango. Ok. Na mwana ndika na retrouver. Mamnana oloba wa bolimbisi direct ya la ga ndengo mbala mususu. Ozo mona ozo lingo retrouver le côté donc là on normal. Na a biso toza 15h bato bazala mboka mususu soki pongezi yo lali na yo parce que okotala ngo pe lobi na tongo o jouer yango lisusu otala ngo donc avantage ya direct yango wana po ekozwanga teke montage na nzela makambo ebele te donc nakotindela bato audio wana na WhatsApp partout comme ça bino boyoka ngo soki nazotiango na liboso te na expliquer nalingi bo comprendre audio mukuse wana oyo papa lobaki na kombo na tata na kombo na mwana na kombo na limo santo boyoki awa lelo le 23 décembre 1990 boka ta date bo tiango na mabenga na bino pamba tele kambo ya omoni muto akati kaka wana atie yango pa pandi pa batu po ba tie élection je crois be batindi yango pe na ba non kimbangi se ba misusu na monaki ba sali yango ba makambo na ba nani tout ça ba tie babi nzamba kosaka te nzamba sala ka boy siko ngata la sake mission na bino te ke likambo to ezana mukolo lokola mukolo nyonso siko ekomi pa misusu déjà ba comme le 24 eleki ya moni siko mutu oyo azalaki tellement na foi na mukolo wana siko tanga boy siko azozel kamba ko fonder pa lo balanga yo yebi te nzambe pa ko sala ke le 23 décembre ne chilelo le 23 siko le 23 ngo continue ti lobby ezaka le 23 nzamba sala rande mwa siko soki okena musala batunio lelo ko zo koma ne bato wasaka ne musala ne fois koma makambo ba che data lelo yesiko acheka le 23 décembre so ba o sala erreur le bité ngala kondima ezaka le 23 décembre parce que le kambo oyo papa la ragna ne salamité ozomona biloko wana likambo papa la kaki na ne salamité ezaka le 23 décembre oui donc nzambe soka lingi asala likambo to miracle ya nzambe eratakate ya nzambe pe ezalaka lokola masekite ya nzambe pe ezalaka te ozala neti omona te ozalaka tozomona ange kuna soki aza ange ba oyo baza ki bamona ange wana bakomona ye e ozala te ke bozotala nga ozomona kwa ndeke moso te soki nzambe alinga beta bokoyebaka nzambe moto abeti toyebi na bible basodome na gomore na ntango ya noe makambo wana nyonso oyo ya nzambe ezalaka ya moke te ezalaka peke lokola par hasard te ya nzambe ezalaka ya nzambe me biso sikoyo tosalisaka nzambe bamiracle na makasi neti sikoyo bandeko na basurveillant misusu azomona ne mpe eloko moko te me sikoyo lokola bato nyonso bazosala yango nga mpe na kosala yango balobeli makambo le 23 décembre sikoyo moto oyo azwaka bavision na makasi akezwa vision na makasi oyo mpe azwaka banzembo na makasi akozwa mpe banzembo na makasi mpo biso sikoyo tozo ede molimo santo biso toko ede papa Simoki Mbangu mpo bato bandima moni sikoyo ntango bazoya na makambo ya ndenge wana omoni likambo soki eza vrai soki likambo wana eza vrai eza réel lokola toza na molimo ya nzambe okosentir omona eloko moko eza clair te okosentir ndenge ezalaka na soki moto aya molimo mabe soki oza mwana nzambe apusani ka pembeni na yo okosentir
oyo nga nalobi na bino mutu soki aza na esprit mabe yo oza mwana nzambe soki mutu wana akomi na contact na yo okosentir okoremarke okosentir okomona eloko moko eza clair te même peut-être okoyeba koexplike yango te mais okoremarke ke eloko moko eza normal te soki likambo eza vrai likambo moko boye eza neti likambo ezali mpenza bato baa na esprit ya nzambe bakoremarke ke likambo ezali soki mpe eza neti eza nango eloko te okoremarke ke yawa eza eloko te eluki nango te kozala na miso omonaka ndenge bapapa bamonaka te parceke balobi mutu azali nzambe yo oza image ya nzambe oza nzambe ntango ozoloba mwana papa simbango oza kimbangu ko oza mpenza kimbangu mpo oza mwana na ye ozomona papa fumalongo ayebisaki bagene na lutendele alobi ebele ozali awa toza na bakapasité to badon ya ndenge na ndenge me likolo ya masumu tozipiki yango toetufe yango me bato bazali baza na bakapasité meme makambo soki adongo aza na kapasité ya komona makambo to ya kosala makambo na ndenge moko akosakana te omona sikoyo ye mpa koyeba te ke eza ndenge nini parce que aza na dimension moko boye ya kocomprendre ke likambo moko boye neti soki eza vrai ekose remarke ke eloko moko ezali awa eloko moko eza clair te ezali awa omoni neti na makambo ya entre parenthèse makambo ezoleka na mboka na biso na baélection oyo ezosalama na Congo wana parce que Congo oyo ezobandela kuna yango ekende koaffecte partout na mokili mobimba ndenge kaka bamakambo ezosalama soki likambo ezali eza quelque part ntango ozolandaka baimage na makambo nyonso ezoleka okoremarke ke likambo moko eza quelque part sikoyo nga na makambo ezoleka kuna na ndenge makambo nyonso ezosalama nazosentir ke ndire likambo moko eza quelque part donc eza normal te ndenge ezalaki liboso eza normal te donc 2019 oyo ekozala 2019 moko ya normal te donc makambo ekozala ndenge ezalaki liboso te même bato lelo baza na pouvoir wana bango bakansonire makambo ezala ndenge ezalaki liboso te donc makambo ekozala ndenge ezalaki liboso te soki vraiment oza na esprit ya nzambe okoremarke ke rien ne sera comme avant makambo ekozala ndenge ezalaki liboso te eloko moko eza clair te eza susu te na contrôle ya mutu okoprépare no awa boye boum ozoprépare yango komona donc lokola eza su na contrôle ya yo te okomona eloko moko kaka ya kobuskile yango epuis okoperdre contrôle okoyeba te osala nini ndenge wana nde ezolakisa ke tokomi deja na étape moko ya makambo bato ebele bazoremarke likambo lokola bato balaka mpe na esprit ya kokosa inspiration yango ozomona eko mobulu mais ozosentir ke bato mpe bazozwa pena molimo ya nzambe ezolakisa bango makambo mais lokola na kibo mutu bato balingi kokosa mpe mingi kobakisa makambo yango ozomona ke ezozala mingi neti na valeur te mais makambo ezali makambo ekozala susu ndenge ezalaki liboso te soki mpe no ofandi bo ose concentre okoremarke ke makambo ekozala lisusu ndenge ezalaki liboso te depuis makambo ya baséparation église kimbangu esalama papa Simoki Mbangu atali yango ntango molai donc eza mata nango mpena ke bamakambo mingi ekochange ezala politique ezala makambo église ezala soki ndenge nini makambo mingi ekochange ozomona makambo mingi ekochange ndenge kaka ozoloba wana ndenge nalobaki awa mbala mosusu ntango biso tozozela bilaka ya papa Simoki Mbangu to ya bapapa balakaki esalamela biso mais nini yango tozosala mpo tozela yango na ndenge ya bien peut-être le 23 décembre ezalaki mokolo moko boye mpena préparé na plan ezalaki préparé ndenge wana ke bozwa likambo ya kitoko mais likolo ya baséparation na makambo mabe ale mpo makambo ezalaka biso bato nde tozwaka retard ozomona ndenge sikoyo balobi ke lokola lelo eza dimanche papa par exemple de papa alobaki lelo dimanche oyo ya mokolo oyo epuis mpe dimanche oyo ekozala likambo ekozala na 2018 le 23 sikoyo likolo ya baséparation na makambo ebele okoki mpe kolekisa likambo ntango mosusu mpe likambo oyo nzambe abongiselaki bana nzambe neti na mboka na sikoyo
bana nzambe siko ba démarrer makambo na bango et politique soki nini bolekisi yango kaka boye ezoleka bino na misu kaka boye. Papa alobaki soki botikali bosali ndenge bolingi bokomona pasi likambo yango bokotalela yango na mosika. Papa simoki yangani pa alobaki yango abi papa ntango bapapa atiki biso ezalaki mbangu. Papa fuma mbanza papa ya suka abi lingomba yango botikala malamu bino mbana botikala malamu bambuta. Papa alobi aboyi bowumbu wana ya 300 ans ezonga tozala na ba séparation te po soki kaka to continuer boye to kotalela likambo wana musika wana maloba papa simoki yanga to kotalela wana musika siko apparemment on dirait to kotalela wana musika mais je zone leka boye zone leka kanta likambo yo pesa soki likambo pena soko yo o ezalaki ke papa dianga na lobaki yango ke bako bwaka yango ya kobwaka toyoka lisese ya momeli zamba momeli masanga atumbi zamba boye tout ça ozomona papa bi bako bwaka yango biso to kolokota yango ya kolokota sikoyo po to lokota yango ya kolokota to sali nini to toza kosala nini na maloba papa simoki yangani bokotalela yango tokotalela yango na musika soko tokoneka boye kana mingi ta papa simoki yangana lobi toza su ndenge tozalaki te ndenge lingomba papa atikelaki toza su ndenge wana te donc totengami mais toza ya kotengama apres mta tozozela mpe bilaka na ndenge ya bien ozomona biloko wana toza ya kotengama mais tozozela mpe bilaka na ndenge ya bien kuna sikoyo bamanipulation yana lobi soki likambo ezali soki oza na esprit molimo ya nzambe okoremarke que quelque chose eza quelque part ezosenga nango te kozala omonaka soki makambo soki ndenge nini te parce que oza mutu oza na esprit ya nzambe atiaki yo eloko na kati oza nango surtout yo kimbangiste oza mpenza na molimo wana soki eloko likambo eza quelque part même okoyeba kodefinir yango bien te mais okoremarke ke makambo nire eza su ndenge ezalaki liboso te ou bien à partir à siko makambo kozala su ndenge ezalaki liboso te peu importe oyo akota na pouvoir wana mais ndenge na koconfirme bino yango ke ba oyo bazotambusa bamboka na biso na bandenge na bango biliaki bango bikoki ntango na bango bien même si bakocontinue pouvoir na tricherie bakozala susu à l'aise te parce que makambo yo eza susu na contrôle na bango te ata bakosala ndenge nini bakozalaka lisusu à l'aise te bokoremarke yango oyo azoloba prophète Jomak azoloba makambo ekozala lisusu ndenge ezalaki liboso te même si bato basali batricherie même si ekei soki ndenge nini jamais makambo ekozala susu ndenge ezalaki liboso ekozala su ndenge moko te donc makambo ekozwa vitesse mosusu et makambo kaka bando kosalamaka bokoremarke ke makambo ekotikala lisusu ndenge ezalaki liboso te bokoremarke yango et eza déjà kose remarke na bato bazotala pena na molimo ya nzambe na molimo ya bien observe kaka koremarke ke même bato bazosala makambo bazokocomprendre kutu eloko ezosalisa bango makambo yango te makambo ekozala lisusu ndenge ezalaki liboso te kotala yango kaka na ndenge ya politique te kotala yango kaka na ndenge ya makambo ya église te kotala yango na ndenge ya nyonso ezala politique ezala makambo ya lingomba ezala so makambo ya ndenge nini soki bato baoyo bazosala buzoba bakokontinue kosala buzoba ekose multiplier baoyo bazosala mayele bakokontinue kokoma mayele bakokontinue komata kaka ezala ndenge wana eloko ekozala so na katikati boye te baoyo bazokosala buzoba bakokontinue kodinda tina se ti bato banotala wana mosika ye mpena azosala boye ko wow tie otikala kaka na mokolo moni kaka moto aleki mpena bona liboko ya moto aolia yango na Facebook aolia bo peut-être pese bando salama omoni eloko moko ekotikala su normal na ndenge ya liboso te ata soki nakokisa parce que moni ndenge nalobaki bato balingi kosala manipulation yango wana omoni bafonde banzembo moni soki ayoki likambo moko balobi mbangu babimi alors yo mpe na Facebook ozwi mpe opartage parce que ozomona na ndenge na yo
sengo munene kasi malamu mili mwana binu bojui amor président Mosolo kuyingi ni sayi mayela mususu de 23 décembre 1990 tozali ko kende makulu na bisu mazali ko pusa na kana isika moko soko kina baradu ete kili muke akukwe ene na ibari kasi bisu ba binini batata na ya solo tozali yangwana soko na pesa kinzile ete bosala soirée banda na février bino bandaki ou na janvier pardon eh bien nakanisi bato mingi basepeli pamba te bamikufila avant batuana mingi oyo batosaki mibeko solo bazana esengo bamususu bazana mawa pamba te bango bakamisa kandi ezali seke porque bamoni kuna bakei pass soko nzambe asalisi biso tangu ya kosenga bolimbisi mpona lisumu oyo adan bango basalaki esi ekuki c'est-à-dire soko mukolo wana na ibite soko na kozala lisusu na mukiloyo soko na kozala mukiloyo te soko nazali vivant mukolo wana ndenge nini meme na voata na mapele mpona isengo pamba te tosito pesi mwadi kambu moko na kati na mukili po te tosepela bato mwindu pe bazala basavant bamujete solo bango pende nzambe mutasalaki bango ajongisiri bango eloko na bango kasi biso batu toza koyiba yango ntina te atokosenga bolimbisi na lisumu biso tosali te mwana papa simoki bango ndenge tokokaka tata pasera te yaka biso ya solo mpusa na ye ezalaki ete tokamata likambo oyo basala soirée nasali makambo ebele na ntina ete nalingi kaka nde mutu pene na tata nzambe 23 décembre 1990 soko ezalaki mpona bokote na mobubu mwasika te nde nakokosenga bino te nde tozala na centre d'accueil na mokolo mayenga mpo ate tosambela kuna nde nalingaki kosenga yango te kasi natali soko tokote na mobubu mosusu tolobi likamwana te ekosengela nzambe te malamu te tosepelisa nzambe pamba te apesi solo na pesi bino nzela ete bosenga bolimbisi mpona desu wada eve ezali likambo moko monene kasi asengi nini bolingo oyo ekokozala na biso eza na ndelo te tosalela mibeko tosalela misala bolingo sadiri esika wana tozali lisusu mosika nazali komona bato mosusu bakolubanaka te basali bana papa sipoki bango mawa mutu wana bakolubanaka te kopesa na meme mbote te kasi ozali kibangiste ezali niongo bolingo ezali likambo moko monene yango totiaki yango liboso soko bolingo ezali te okotosa noyo mibeko te soko ozana bolingo te okosala mpe noyo misala te yango nde totiaki bolingo liboso donc esenge na yo tata yo mama obengami ete mwana papa simoki mbangu lelo le 23 décembre 1990 soko ozali na motu oyo bokoyokanaka te luka nzela po te boluka kaka nzela po te oyo bazali na bango bato balinguma te alingi na ye kozala na yo kamarade te likambo te
kasi soko yo yibi ete bakozala kana na likambo soko bomona ni limbisa ngai pamba te tokokokana na yo te limbisa ngai banda lelo ngai nazala likambo na yo mpe soko ye akangi motima na ye wana etandi kasi yo mwana papa simo kipabu nakanisi ndenge tokozalaka na papa kolutu na papa mabanza na ngai ye nakanisi bola na matami ndenge wana ezala na ngai ekozala na ngai esengo peut-être quand le 1er janvier 1991 na lingine to zala na isengo pana nini nzabe asia kanisi biso ekozala ka isengo munene soko zali ko sauver mutu wana azali kusala musala ale moto ikamati malamu de okenda kuzoka puta pana mutu wana kozala mutu wana et surtout na tata nzambe yo moko okosepela pamba te osali acte moko ya kitoko donc malamu nde atringi se noyer yo porte lui secours pamba te soko ti wana zande wana nde o lukuta nde ozalaka mwana papa simo kipamu sino solo bamama batata na bosepeli lelo ezali l'avant de Noël biso kolia communion papa te yango etombe dimanche yango nene lelo tokolia communion nakalisi bolandi eza mulai bolandi bino moko bo comprendre bo compter bambala oyo nyonso papa azoloba 23 décembre 1992 liboso alobi Afrique omoni soki moto azoloba likambo azoloba ngo nyonso te alobi date atie akosala makambo Afrique atie ndenge nini biso eske tolinga totikala ndenge wana deuxième fois lere alobi yango alobi eske totikala kaka na ndenge tozali boye akontinue sukoloba yango e kuna nda ya kosenga na bakimbangiste lelo le 23 décembre 1990 soki ozali na mutu oyo boyokanaka te luka nzela donc nga na kanisa bato ya bandeko na biso ya 26 ya 3 26 totolobaka biso nyonso bakimbangiste soki ezalaki na message to makambo oyo tolingaki kobimisa libanda ezalaki nde yango wana nde makambo ya important eza te ke toye na date moko tokati video mokuse na suka totie sikoyo tozolakisa bato mokili papa denge na alobaki yango ekoyinda bokoya pa na biso mais papa apesa biso devoir lelo le 23 décembre 2018 soki oza na moto boyokanaka te lukanzela donc loka papa sa biso ngo lelo 3 égale à 1 26 égale à 1 est-ce que yokanaka moni nzamba plan na nyonso achaka ngo na nani alobi yango bien avant donc zwa yango lokola maloba ya lelo le 23 décembre même yo mama o totala nga ozala na 26 ko tsanka na contexte ya 26 3 26 te yo o bokanaka te ki boyokanaka te bobebana atongaki yo aloba no makambo moko boye yango nasi nayebisi bino awa ke ndenge makambo ezokende la ezolakisaki eloko moko eza clair te quelque part peut-être bateau batiaki accent na le 23 wana bamanipulaki mais c'est vrai que eloko moko eza normal te donc eloko moko eza normal te makambo ekozala su ndenge ezalaki liboso te eza lokola neti limite abi soki ozala baproblème yango oyo tozomona eloko okoka kosala ke bato papa abeti accent na makambo ya kosenga bolimbisi bato tozala kaka boye totikala kaka boye moni na lelo mpe bato bazosala basacrifice bazali bato mpe bazosala makambo ndenge esengeli bato mpe bazosala mbele yo kasi nzambe ayokaka mpe mabondela bato wana te makambo ya baséparation esali combien de temps eumeli mingi
Batu bazo lela, batu bazo sala, batu bazo continue banini tout ça. Il est comme na kamera tango nango, na suka nango pe. Osomona. Donc, zwa makambo yo, message ya papa ngenda lokula ya lelo, azoba soki ozana moto boyo kanaka te ozana ba problème lukanze, omoni babi lukanzela. Oh bon nga sikoyo ngai elo nga sikoyo ela kinga problème moto te. Il faut reconnaître que bonbe bana lukanzela ezongola que oza obligé. Donc malamu lukanzela et puis lukaka kanzela. Après cet exemple, soka azana ye mutalingo mbate. Azana ye mutalingo mbate. Mais soki yebi que na problème na ye, kende expliquer ye que nga azana problème na hôtel. Nga mabe limbisa ngai mais en tout cas nga problème. Mais soki kimbangiste donc obligé. Lukanzela linkolobake nzele ezate. Bato bayoka lingala bien te. Lukanzela parce que bato msuti na lobawa bazaka na interprétation na bango moko ya bango moko. Moni place tozaka na problème. Eza na mutu tellement donc au niveau ya kizoboto pena donc el kamboza clair mais faut na lingala pe mais faut au traduire sous. Papa lobi lukanzela donc linkolobake nzele ezate. Siko zomona ndé na komiki tsapa mutu wana. Donc ni nzela ezate. Mais siko papa zoko obligé yo que lukanzela salanzela. Zomona nzela te babi lukanzela zo machette banda ko kata papa to continue ko salima nzela na omoko. Lukaka kanzela. Baza ko obligé lukanzela. Omoni soki ozana molimo ya nzambe ke likambo eza quelque part ko remarquer ko sentir ko mona détail nemba baka you have to read between the line, lire entre les lignes ko remarquer ko zalaka ki budiki ngulu te ame balobi kuna boya ba silver ba molimo ba cha yo ngo bazu molimo te ba ligne nini zo sala yo unilo mo za ki za sous clarté makambo kaka ya ba réseaux sociaux makambo kaka ya ba vidéo oyo eza mbata moko oyo ko gifler ba ya mabe na ndenge moko toko yeba te tala kaka na internet. Même bateau bazana na internet mais baza pe na bateau o bazala kanet par exemple nga so na internet na cellulaire na za pe na bateau ba ya kotala nga malgré o bazana ngote même so na Afrique on a mutu moko o ya zana ngo akoyo ko évangéliser pour na 100 o mususu bazana ngote so ki même so ba ya bateau so bazana ngote te nga na zana ngo 5 ba ya kotala nga na l'accident on habitala makambo 5 on ba ko kinba ke bisa 50 ba bi tika na yo nga na ki kuna tala basala ki bobo o mususu wana ba ti eza susu ta moko te ke mutakoya okosi olekite makambo kozala lisusu ndenge zalaki liboso te. Papa a insisté awa yoki yango lelo le 23 décembre et puis ezali le 23 décembre dimanche o est tombé dimanche depuis papa lobango 2 fois kaka depuis papa lobango na 2001 et tombaki dimanche le 23 décembre et kosombe sous dimanche na 2018. Et ça nango parti aspect on est important parce que ming bolandaka donc ming bozolunga côté mo na loba mabe tina zo loba makamu nyonso yo même yo za wana yo muta 3 égale à 1 o zo landanga siko zo boudé na sam te mo azo loba le bien siko ça erreur ko lunga ko neni ngapela ninga na banga boyo na banga na ngate mbali alunga ona o kasi za joma nene makamazolo ba ninge ko tanga boyo ko bima au nom de Jésus na ko yoka yeme na ko yoka mutema pasite siko zo landa ngabi tango zo ba ko ya onde na zo yoka makamna zo lo ba boyo siko moi sino ne papa kasi longola ngo zo na makamazolo ba te longola ngo te tigana tamusa o chene tigana siko tu vois, là, côté moko na lobalika moko a bien te. Tu vois. Au moni. Siko effacer nyonso oyo papa dianga na lobia wa etaliete. Siko ya olukala la kokoma. Et bon siko kasi bino côté na bino wana. Moni. Neno babaka
bazoba na bato ya motema mabe bato ya misala ya mabe baalaka ndenge wana moni akoluka te eloko oyo ye ekoservir ye te mutu mwindu aza bongo mutu mwindu aza ndenge wana yango wana eza difficile yango monaka surtout bakongolais yaka tanto loba bakongolais yaka Congolais Brazzaville, Congolais Angola, Congolais à RDC, eza difficile pour bakangana basala likambo ensemble. Ko simbate. Soki na bato nzambe bazo kokangote, bino bozozela Tshisekedi na Fayulu ba yokana. Ko simbate. Oh ba yokana ke kuna na Genève bakangana te. Soki bato nzambe bazo kokosala ngote, kokango yo sir ba kokango. Jamais ba kokangote. Tozala na compétition moko bunire makila. Oh siko point siko ye azo lukuloka alikam moni mundele asala compétition yo kosala eloko na yo mundoka ayizuwa pona eloko na wana ye akokende kosala oyo ekoleka ya yo tomona kawa okomi na bifrication moko omona pompe essence moko a chevron on peut azuma franchise na ye afongoli pe pompe essence ya chevron na ngambo koto. Parce que peut-être que chevron de mususu na ngambo koto. Okomona McDo moko awa. Mususu pas fongoli lisusu na ngambo kuna donc compétition. Ya ko sala siko ya ye bien. Au sala restaurant awa, ye peut à côté na bato ba ze belé. Ngana ko sala loko bango ba sala kuna bien te. Ngasiko na ko sala ngome na ko sala po eleka ya bango. Mais ya biso joua ndenge za ndeni. Soki Joma ka sali ya ye eza bien. Si vous y a travaillé pour ça les kayanga, mais à côté énergie na ye pour ça là et baby ça yangai. Toko kanye toko kanye ce que c'est quoi ayo ko oh je m'en vais oh mikolo yo oh bolim monsieur na moni 4 peut-être batterie na charger. There you go. Yes, sir. Omoni? Tanga makambo mo le katabia kati azui. Na na batterie mususu. Eza batterie. Ozomona? Yes koyo ako travailler po abebisa nde ya yo apanza yo sango ya mabe akine kosalela yo publicité ya mabe po makambo na yo ebeba comme ça sikotango ngoloba en tout cas vraiment moi était mikolo moi na sa suma makambo na wasala ezate pona boye sikole ya yem talibosa ko benga yo tam so mona batandenga na yem talibosa ko ya ko talona ndako po azoka ka information ayo kagu ako préférer akima musala mukolo wana so babisika ko oyebi ke mama Valencia kuna sikoyo kuna situation donc mubulu fallait que sikoyo ke donc faut sikoyo bona boy oh ah bon sikoyo yes ko la lingi ya zamu talibosa ye bango a confirmer pena akokima même musala aye wana donc ça ne no ide ko sikoyo neni a confirmé que abi moi était dans la guerre sikoyo na sali bo tout ça en tout cas sikoyo aller moi était sikoyo na abo donc na perdre makambo nyonso ndako wana somba ki sikoyo fuba ya ko botola ngo abi mais ngana ko mona za na garage na ko zwa même na zwa ta bateau mais so za na bateau mususu neti bana mi bali na ko zwa bango na tozala na ngai anatanda bino boy ako aider eux même souci ne zaka ka yeba si réellement aux apena na difficile aye pena a aider yo siko yo pena mo ngo muto sache nga na pasa ki était a muté mabe alinga ka confirmer pena tanga kota kana na ka funguli pota kanga boba abano bina to kokanie to kokanie biso ba yo to ya poto kana somba pa ngote ale siko yo ye ka lobi awa ozo beta pe lisolo na chorale ke o to somba ndako pa pesi yo don boni boyo ko wana bena siko pa masimo ke mbango ngo atako to biso mona biso te biso so leni wana mutu mwindu c'est ça akosala te po ye pa sala ou bien abenga yo tona Joma na mona ki osala ka eloko wana kitoko siko yo osala ke mondeni te
Yé à ko travailler kapo. Soit tant ta la mo, ça la mo à cliquer sur quoi, à cliquer en tout temps. Quand fan kana c'est azolo be lokote. C'est comme tout moka bengi kuna. Allô, au moins ni mo je pas ka chona la salle mo. Wana tala ya mo, asa wata ya. Ni no. Kasite, au moins non. Ya bon, na atala kiti na suka tamsa la ki pe pongite. Bon, bon, na mo ni chini mo wana bon. Na bon na banega banega sa kwa negligent. Na comme ça. Te tala ngo peut-être na suka. Ni na mo za kuna. Oyebi ki pena makambo pena. Oyebi ki tanga bien. Sona zuma tana na wota mo sona zuma tana. Asa kwa lisha minimizang poeza ka ngata kama amasa kama amna pamba na ngata ngoto. Mutu mwindo c'est ça. Ezana makambo nyonso, ezana bato ya nzambe te, c'est ça vraiment te malikundu et puis vokokamwa ke bato bayokani te. Bato bazo koka sala ensemble te. Tout ça ndengo na ya makila etambula kana kati yao. Soko bomoni bato baye, to sangana to banda ko sala likambo, talaka likambo na iko banda ka malema aleke kiti na la plupart ya makambo yo mona ka moto asali esimbi eza oyo akeye moko. Akeye moko. Moni, parce que tous a monté ma mabe. Mais to bosani ke Nzambe apesi ba capacité ya ndenge na mukanda Nzambe balobi. Ba misu bazui talenta mi bale, ba misu bazui talenta mi satu. Et loko nyonso na kati ya nzoto ya mutu awa eza na musana ngo. Miso akolo bateke aleki maboko na valeur. Munoko ko swana na maboko te. Ozomona? Motema pe ko swana na makolo te. Motema lobi ki ngana ina kenanga na esika boy. Makolo lo soke bude na ngolo bina okende te. Motema ko linga na ngolo makolo okende. Ozomona? Motema pe soke za na posa ya likambo wana te. Makolo même mango eza na ndingance ndenge ni na tako to ba tambola makolo donc akosa akima mbango aloka ba Usain Bolt. Mais soki motema eza na likambo wana te rien. Makolo ko kende kuna ekozonga maboko pamba. Pour motema ezo simba te. Et là on nyonso na valeur, mais nyonso aso ko sangisi ba capacité wana chango ensemble. Nde loko sala ka réussite ba makambo. Ba niveau mosusu auto sala ba makambo. Ce que vous allez que tu as qui n'a bon moko, tout ça qu'on a dimension mosusu. Mais moi été parce que tu as monté à ma baie. Tu as monté à ma baie. Il y a un moment le long mutu nyonso alinga sala kali kamunyonso. Même si ezana ya dona été, alinga sala, il y a pas au salam. Il y a un moment là batu nyonso malwa ba kizengi na télévision. Omoni hein, mutu abimi lo kwa kizengi. Azo bete ko malwa kizengi. Yo so mona mutu azo filmer ça déjà direct hein. Yo gai. Ache siko boye. Omoni hein. O bima yo omona kolo hein. Achebo siko caméra le long nae siko ezo l'accès déjà en direct ya ça siko tout ça va abi ezo le ka déjà on a lingala ezo le ka déjà non ache oh ya ache siko bo siko ya ko ka chiza miroir oh bat bazo tala siko bat bazo zela ya lo balikambo yo ayo siko siko toi na fête ya ezo le ka déjà siko ado ciao. Moi, maman numba ache sugo ache au ciao. Oh, bato tala ma kama so sat. Ozo mangwa kizengi, ozo ma mongol. Yoka. So ya zo mona ngwa miroir. Mais azo le ka direct bato tala mo kilimo bimba. Ya moni. Po ye pa linga sala ngolo ba bato nyonso. Ache sugo. Sigo sigo ayipso. Sigo ba fina niko. C'est comme ça, kasi na zo mona zo le ka déjà. Direct, siko toi direct siko siko toi direct. Fete ninge bana siko yo, siko mo. Mbadi makambo do siko ile mi bale ba koti te. Bat mi bale ba koti. Mi bale ba koti. Mi sato, mi sato. Jomaka koti. Tajo, Jomaka koti. Siko zo ta kizengi bien muta solo. Po ozo mo sala makambo ya yote. Ozo bona.
okotuna te sikoyo ozotala yango ye boye yango ye ndenge moni ake kotala makambo bato nyonso lokola bato nyonso bazosala yango ye mpe akosala yango bato nyonso bazolinga bakoma badepute bafutaka komema député oyo mikolo $6,000 par mois nga mpe nakosala yango nakosala yango nga mpe nakosala yango bato nyonso bakoma badepute nga mpe nakokoma député papa yo baklasse nini osali yo okende bongo sikoyo ye tata wana asala yango nga nasala yango te bwani nga mpe nakosala yango nazwa diplôme d'état nakosalaki député yo osalaki député wi nga mpe nakosala yango nakosalaki député nazwaka nakoexplike meme nzoma akosala yango foto moko batie wana komika nazwi numero na futi soki combien nga mpe nakokomaki député mpo bato nyonso bazosala yango ye mpe akosala yango tema mabe donc makambo eza prioritaire oyo tokoki kopesa priorité jamais tozwi makambo mosusu yango nde tolekisi liboso eye tozokanga yango na nzela tozobosana ke mokili ya lelo eza lokola mokili ya lobi lisusu te video wana oyo nayebisi bino ya bato bana surveille esaka makambo esalami kaka kala mingi tawa ngai naza na video na Amérique deja naza na video moto azofilme yango azoyebake makambo wana bazosala eza bien te ezosekisa ye mais alinga alakisa bino ke makambo yango botala moni asaka wana azotala azofilme eza partout bokomona meme na osala basendi na bango wana bato kaka oyo bana kati wana moko na bango akozala na telefone ye akofilme lika mosusu akotya meme audio boye tusa akofilme suka ekobima libanda tala kutu awa boye na boye tala kutu awa tozalaki awa bato mosusu bakolakisa bafoto mosusu bakolakisa tala biloko wana ekoinonde internet ezosalama na makambo ya nzambe ezosalama na makambo ya politike ezosalama na makambo tu parce que mokili oyo ezwi vitesse mosusu makambo ekotikala lisusu ndenge ezalaki liboso te bao bazolala pongi bayebake makambo ekozala su ndenge ezalaki liboso te parce que nzambe ntango asaka likambo na ye ezalaka procédure ezalaka te ke lokola magie pof bobeti rouge ekomi bleu te bokokende kokotaka kuna malembe monaka pak baporte ekangami osuka molili mbala moko osotambolaki distance molai osuki osokomi mpa mosusu ya nzambe ezekendaka ndenge wana eza procédure mobimba fo kende yango malembe bokosutika so okomi esika moko boye ntango makambo ya résolution ebandaki ebele balamona kaka neti basala yango ya blague tomeka tobaluka na biso tokozongisa na biso yango normal siko bakei te parce que bato basalani mabe badéclaration moko ya mabe mpe se esalami ebele sikoyo ekomi ke tokende kaka mosher ozomona tokie kaka moya ozonga su nsima eza te mais ezoyebelaki nzambe atravaka malembe komisa bino esika moko donc lelo na papa boye oyo parce que oyo alobi papa fuma longo moto alobi papa fuma longo papa diange na kotima alobi ozomona asadresse kaka na bato ya 3 te na bato alobi na baki oyo siko combien de babinemi bapaster oyo azalaki tata paster alataka cravate alati cravate a vert blanc lokola katembo ndenge alata wana mpe na télévision asali badéclaration afingi mpe bakoa simoki mbangu mais aza paster yo maloba boya papa etali ete ozomona babiloko nyonso makambo moko archaïque makambo akala tika eza kutu dans sens même pas biso toyebi twana nzambe sikoyo ye nde simoki mbangu kiangani oyo azoloba makambo sikoyo moni dernier ma wa nzembo ebimi omoni Amerika otuli tata na nga soki ndenge Amerika otuli tata na ngai nzembo
komela bino sutuka boko mona oyo kokomela bino boko mona Amerika bokeba botumboli nzambe Amerika Amerika bokeba botumboli nzambe Amerika bokeba botumboli tatananga Amerika bokeba botumboli koko siko na mitina na nzemba ngo nani mutazoloba botumboli koko donc est-ce que ça papa simoki mba ngani mutazoloba na nzembo ou bien za nani Amerika bokeba botumboli koko Amerika bokeba botumboli koko Amerika bokinga so Amerika obepsi masolo ya siko na tongo on benga sénateur na Washington allo bino boke luka makambo boendeni so what are you talking about nabi mais bino boke provoquer susu koko neni mais c'est what you talking about nabi mais bino botumboli papa smoki mbao so papa smoki mbao ezani so na papa smoki mbao ezani ya kanisa ke za marque voiture po ayebi ya mote ezani ou bien ça livre moko bimisika baïm na monte mais muto dans Afrique on a ya zo baraka ba américain ba ebisi mo kimbangu moni siko soki 20 américain ba kei na États-Unis ba kei na Afrique kuna sikoyo pona muto aza kuna na Afrique ayebike ba américain wana bada États-Unis mobimba bango nde mutu baza na politique bango nde mutu baza na makamutu or bato bazo tamusa kutu mboka bayibi na bango masolo wana te bayibi na bango wana te mais ba ange baza na capacité ya kotinda nzembo ya ndengo wana babi bino botumboli baba simo imbango sali nini on ti lelo konomi tuna lokwa to abata ba recherche pour ça la recherche to ba américain soki ba américain ba ngana lobite ke zanzembo amsho ba la maloba ngana lobite ke zanzembo alukuta na lobika ke parce que papa de la ville na za na vidéo alobaka soki banzembo oyo ba chaka communauté nani comité à censure ezali basalango papa sumuki ngana zala kuna de wala de la ville azoloba bino na censure avant ya kobimisa nzembo fo botala nzembo na malamu parce que vidéo ezali na zana ngwa parce que nzembo oyo edwami na molimo wana zoloba ngo abi oko sentir chepul ozomona ekozala pe na nani na logique moko boye wana maloba ya papa la logique moko boye ay ba nzembo soko mona logique ezate bébé o sentir te ngai ntalulu bana bozali komigoza bana bozali ngai nazali mwasi ya libala bomema ngai na nkamba bana bozuli ba ngai ntalulu tatomba fula mwana kipavi tatomba makina kombo kimbangu fula mwana ye wana amemi mwana na koni ye wana memi mwana koni kimpavita achemwana na mukongo na bakoni na mutu koni wana yango boko tumba mela moni koni bakoni wana yango siko kina liflo yango bakende ko siko koni wana yango boko tumba mela zomon yo jomak ke bana yo ozali kabundisa nkamba keba yo jomak keba na yo nkamba ezali nzela lobiko zoka basi yo jomak keba na yo ozali kabundisa nkamba keba zoka base yo jomak
keba na yo nkamba ezali nzela lobiko. Ok, bozui, kota base bozui. Suko ténor. Suko fano, oh. Ndiye jiriti manje mona yo yon ke repa o. A suko mona tata moko boye, mukolo ata secrétaire na banque. Ah, secrétaire na banque. Ayi wana bona. Ayi pinaza. Njama mulimu. Moni. Meji na video wana. Batu wazo mulimo. Bon, le badjuma quand exagéré parce que c'est là comme sous na gogo et la vie bon mon a beau kaka son hein beau kaka son parce que le ba azo exagéré yo bon le ba oh moi nana Joma azo exagéré yo keba te bouyoka bouzela. Ezali ko boyoka. Boyoka, o boyoka na montage te, nanu kote na sali nini awate. Be boyoka ka boyoka. Bazo yemba na se wana. Et la vidéo, hein? Comme tu m'as filmé, on a là, ce qui m'a dit, yoga. Yeah. En direct de Panzango, de gauche dans Panzango. Bonjour. Donc, la blague, même en masso. Mais à suivre, il y a ça, la montage et la vidéo, non? Ce qui nous attend pour Mikolo, le rôle à moi, temps est à soumettre donc. Nous allons obliger na ceux qui s'animent na biso awa à suivre. Ceux qui n'ont 8 ans, nous allons filmer émission mususu kaka boye kaka na selling kaka. Et wana yo tata to mama esika ozali kotala ka makambo te lokola mutu moko boye azaka ko se divertir ozaka ko se divertir na yo likambo boye ezate ufandi na ona mbetu ozotala te tango sisi kotala ngo kanga likambo même na malobo na lobi ate mais ata maloba ya papa de ngenda kanga likambo échanger likambo moko na ndenge ozosala makambo na yo échanger pe monde na yo. Qui dit monde na yo, famille na yo, baninga na yo, bato yo, bazo kotoye yo, comme ça, ndengo na ndema kamé ko changer. Obeta ka masolo bo bengaka. Ata makambo zo le kalambo na biso, oyo o benga peti, o bengi bandeko na Afrique. Obi tala, tango zo kene ko voter wana ko meka ko voter chadarité atakutu muke. Toza combien na bapoto awa, o to la bandeko kuna. Toza combien? Toza suki plus de ce qui combien de millions wana bato wana nyonso mutu moko ba beng ba famille ba kona ba influencer bango tango ke kuna mutu ameka kutu
o zui tricot chadarine na mona ke bazo ku humilier bango bazo boka ba nino wana bokolo ba poani joma ka zo ba boy nga ko ba na ko bomba bango tanzo nazo lo bango polele esprit na ngai ezoko tinda yango nazo lo bango clair awa ke système wana nyonso fuelo batu bazo ko kufa yo so mona yo mokonzi ya moko ozotambusa mboka batu na yo baza kokufa olobaka meme eloko moko te tala baperiode biso toyebili mboka na biso ndenge ezali kino wana RDC ezalaki fulu lokola na lelo te lelo ekomi fulu talaka ndenge ezalaka soko bandi kotinda mbongo na bandeko donc otinda kaka bao bazosisa baklasse bazokende kose retrouver kotombola babiloko kosaka mombo soki ya ndenge nini na mboka oyo eza na recherche lokola mboka na biso ozomona bomisu bokoloba ke bongo sikoyo ndenge nini yango yo so olobi awa te bango mingi toza ndenge wana bakimbangiste bakosala na bango eloko te ti bakoyeba kimbangu bakosala bango soki sikoyo kimbangu sikoyo alingi makambo etambola na ndenge na ye kasi akoutilize bato te akoutilize kaka yo na nga likambo ya nzambe yaka na tala ngo est-ce bino monanga na 2000 soki 6 na lobaki boye na 2011 na lobaki boye te soki poani siko batu lelo boye balamuki bani ko participer na bamakambo eloko na eloko ya na tango nango tango nzambe asalaka bilaka na ye bozalaka te lokola batu na nosambela kaka na asala eloko te oza mpe na role moko ya kojouer oza mpe na role moko na moko boye bato atonga ndako bechafaudage bachaka ngo soki botie bechafaudage na libanda po bapakola peinture soki esili na libanda peinture esili batie nyonso toiture makambo nyonso esili bapakoli peinture bakozala so na besoin bechafaudage te bakolongola yango bakose servir nango te bakolongola yango mpo mosala nango esili batie kuna ntango mpe babandi fondation bana besoin bechafaudage te na fondation deningo olobake eloko na eloko eza na ntango nango soki ntango nango yango yo lali pongi donc yo nde mutu topesa retard koloba te po ani ntango wana basalaki boye te donc biso nyonso toza na ntango ya kosalaki mboka na biso etambola malamu systeme wana nyonso fo elongwa soki nazo raisonne eza na lisolo ok oyebili ya mama nele atika biso mama nele atika biso papa Paul na Ngola akenda na nini na mama Marie te bandi wana babi papa akoya te moni papa azoloba yango so tala interview wana na motema pasi na kati koya te mpona nini kofabrikele ye masolo moni systeme oyo fo elongwa fo ekende bato ebele baa na bapari wana bakoma lokola barefugie na mboka donc babwaka kutu ngunda te na ndenge ya kepo akimi mboka azaka ne kuna mais sikoyo lelo boye akokende na mboka na te mpona nini bazokanela ye boye tout ça même si ngunda na ye eza nango teke po gouvernement ezokanela ye mais mpona kaka bamakambo kaka boye misusu bazokodénonce na bainternet banini tout ça bato bakomi kovivre na mboka na bango lokola bana mboka na bango te systeme oyo fo elongwa enga naza kosentir ke balinga te baza so na chance te soki basali motu makasi bafraude na makasi bayebake bavi na bango ekozala lisusu ndenge ezalaki liboso te bakozala mal à l'aise e na ndimi teke bakoka meme kodirige mboka na malamu ekozala débit ya mopepe moko boye ozomona aza libre ya kopesa baopinion na ngai ndenge nga nazomonela yango yo mpo oza libre kopesa baopinion na yo metala peuple na yo aza kosouffrir bandeko na yo ezala ozali congolais ya Brazzaville ezali congolais ya Angola yebake soki kuna kimi ebandi kuna nde kimi wana ekotambola partout e oza na rôle moko mpe ya kojouer tomoni bato oyo baza meme na bafin fond kuna ya baregion na basuka kuna baza kende contre bamakambo biso tozomona misusu andimi meme baboma ye abi boboma na bino ngai me naza kodénonce likambo boye na boye na boye na boye na boye soki oyebi moto oyo azomona ke pouvoir oyo eza en place
na RD Congo que bazo sala bango malamu ba continuer na bango en tout cas mutu wana tala bale ozomona bazo nyokola peuple azo kokufa peuple azo mona pasi bato ba classe misala ezate bazo sala na bango eloko te kochaka kaka makambo nyonso te ke molimo papa simoki mbango molimo papa simoki mbango te ozapela besoin makambo ezala malamu te yo engagé mutu na musala po asala musala moko bazo sala mote mais alors changer pona ni toko mona changement te pona nini te toko mona changement kaka dictature nyonso ozomona oyo oni soki ba continuer kaka totiki bango ba continuer na rythme wana et que se multiplier ma bonne léon ozo sala po papa simo mbanga sala quelque chose na bonzoto boyepe ozapela likamba osala donc ba oyo bazana ba ndeko na bango bana ba poste moko boye tout ça so ba jouer soki na seni bo pesa bango mayele et filmer boye tout ça ba biloko wana boko mona ko bimebele même si ba filmer ekozala boko mona bakoya ko longola ye na makasi ba ko remplacer mutu moko wana kuna pa mema na transition soki kaka sali kasi soki kaka ki mutu makasi chance ka peut-être bazana ngona ba ko chance on irait bako ko sala ke ba négocier na ou bien oya zana ngambo yo na ba opposa ou bien oya zana ngambo yo ba négocier ba bi OK biso en tout cas to tout faire mais bo garantir biso ke boko protéger biso mais to faut pas yo ko gagner na yo mais garantir biso kaka ke boko chap so matata te parce que na li oyo ndenge zo kendela soki to tiki normal bo o wana kuna ko gagner mais ce que biso to yepa na yo to sengi yo pesa biso ka protection wana na garantie wana comme ça biso toko gagner en même temps yo kaka ba signer ba nini tout ça OK pour me tête to garantir bino tout ça après ndenge wana kaka nzela ya lidusu ya kimia o bakoza nango yango wana mais soki basali mutu makasi soki basali mutu makasi même si ba doubler wala ba leki wana bakozala lisusu ndenge bazalaki liboso te eloko moko te ekotikala ndenge ezalaki liboso parce que force moko boye oyo eza koya na se wana eza force mosusu oyo ke eza so na contrôle ya moto te ok donc tosuka wana bye.